Makambo ya bolingo ezalaka nango makambo ya motema. Mutu soki alingi ata bino na libanda bomona makambo boye koyebisa ye. Akoyoka bino te. Akondimelaka pe bino te. Yango ezalaka problème ya bolingo. Soki omoni mutu penza lobi ke non c'est fini. Na ozonga lisusu bolingo wana te seke akomi na suka. Mais soki bomona ka mutu, bien que mutu aza matata, bien que mutu abetaka ye, bien que mutu asalaka ye mabe, mutu aza na kindumba to mutu aza na makambo moko boyeme bomoni mutu aza ka kuna seke motima na ye nyonso alingi mutu wana ezalaka bongo. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza to ye na yemoko Mama Olive Lembe Kabila. La maman de plusieurs, tobenga kai mingi kaka, mama ni mama, mama waro, na système moko ya kitoko. Bandeko nanga, miniature ezoloba deja, makambo ebele. Miniature na biso deja ekomi koloba nango makambo ebele bandeko nangai. Sikoyo, na yebi ke tant de gens, ebele ya batu d'ailleurs, baotu na mama Étoile Inès TV, yoko taka na makambo, eza nini ezoleka. Bandeko nanga, tokota aka na makambo boye boye te mbangu te. Avant tokota na mwa makambo wana, en tout cas, ekozala bien anu na ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois, ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya bato li pas possible. Et pourquoi pas, chaîne à Bananzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge Étoile Inès TV alobaka na chaque jour. Ezalaka bien ceux que ozolandaka biso zala ya kovanda. Nga na boya kananga surtout na ba décembre bongo. Na boya kananga penza muto ozolandaka biso aza ya kotelema. Yango na osenga yo na pete nyonso na koseka nyonso keno kendo zwa penza kiti na yo vanda na yo. Tango ozo vanda kawana o se rassuraka surtout que non ozana mwa maya komela mwa tu na yo mwa sucre na yo mwa jus na yo soki café kaka yo moko kaka. Bandeko nanga na lobaka nanga chaque jour yango edipandraka mingi kaka na air ozolandaka biso. Soki omoni ke ba air o eza temps oliaka petit déjeuner na yo, en tout cas kendo ozwa petit déjeuner na yo oliaka. Soki eza air oliaka repas na yo ya midi, en tout cas sois libre ya kolia fufu, ya kolia kwanga, ya kolia soki loso, soki lipa, donc nyonso tu ozala nango posa liaka. De l'autre côté, et otalaka yo moko, soki omoni ke eza 18h, il faut olia souper na yo, en tout cas yo moko kaka. Soki eza ba 21h, 22h, 23h, na ebite ba air wana mutu na mutu. Azana ndenge abatelaka nzoto na ye. Ebele abato omona nga ata 21h na liaka na nga fufu. Bato mosusu omona nga 21h na liaka nde ba fruit. Donc à partir à 20h na liaka lisusu biloko ya makasi te. Donc ebele abato mutu na mutu azalaka surtout na ndenge na ye ya komona makambo. Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Inès TV. En tout cas ba o nyonso tu bazwaka ta na bango pona kolandaka émission na biso. Ba merci na bino, merci na yemoko Linda Bukulu abalinda. Merci beaucoup na Garden Flowers na mona kaka ba commentaire bien que na mona kaka Garden Flowers na yebaka te kombo na yo ya oyo babengaka yo na yebaka ngo te. Ba merci mingi na yemoko Madame Sidonia Siala
na pesi yo bambote et surtout merci beaucoup pour na osala ka ba partage ya ba vidéo na biso. Merci beaucoup na madame Inès Simba depuis quelque part, madame Inès J'aime Antonia, madame Judith Diampovisa, bambote nabino, et puis merci beaucoup pour na musala kitoko oyo bosalaka pour na étoiline Inès TV na système moko ya kitoko na bosani mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal na système moko ya bien et encore ya bien makasi. Bande konanga, Bible yango moko ezoloba, mon cœur périt par manque de connaissances. Yango toyaka toujours et encore na ba information, toyako informaka bino, nini ezoleka, makamu nini ezotambola na mokili, vu que ebele ya batu basalaka na bango mingi. Mosusu bazalaka na tante ya koyako landaka ba information o tobengaka na anglais mingi ba news. Information na biso en vrac ezaka keno bino moko boyebi bandeko nanga makambo ya élection, bien que tant de gens bazoloba keno ba élection ekozala te, ba vote ekozala te, boye et mataki ekitaki, mais oyo toyebi ezaka ba vote ezo salema le 20 décembre. À part ça, bandeko nanga soki tokoti na musique gospel, kuna tomonaki mariage ya frère Jonathan et la servante de Dieu, la sœur Faveur Mukoko. Bandeko nanga basalaki mariage na bango kitoko wapi, kitoko penza, ezalaki surprise ya munene, surtout komona coutumier na bango et salama jour y anniversaire ya sœur Faveur Mukoko. To continue kaka na makambo ya musique gospel, ba news, ba information, surtout en vrac bandeko nanga. Pasteur Mike Kalambay azana concert et ko salema na stade plutôt de martyr et kozala le 27 juillet 2024. Yango toye ko invité mutu nyonso tu oyo to sepelaka na bisengo alole yimela mokonzi bandeko nanga batu nyonso basepelaka, batu o bazana posa ya okende kwa adore nzambe, batu o bazana posa penza ya délivrance bandeko nanga na système a bien to invité bino to participer surtout na concert wana ekosala kitoko mingi makasi. Information na biso en vrac ya suka bandeko nanga ezaka pona ko yebisa bino keno na minito yo Poutine de l'écriture la patrona Belvi Kandi ya ba Belvi mwasi Zombe mwasi o kitoko wapi bandeko nanga. Donc na minito yo aza déjà na États-Unis bandeko na ngai pona repona ye talaka musala oyo osala musala moko munene, musala moko kitoko wapi osala musala na ye sikoyo ekomi temps akende na ye pe ko se reposer a faire reposer surtout cerveau na ye mwa nzoto na ye epema mwa makanisi na ye bandeko nanga bisengo wapi yango topesi nanu bambote na famille libota mama lobi. Bon, continuez toujours kotikala na ba prière talaka décembre et yaka na ba problème ebele wana ezalaki message ya yemoko Poutine de l'écriture. Bandeko nanga tozonga sikoyo na makambo na biso ya lelo. Makambo na biso ka ndenge tokendaka nango bandeko nanga toyebi ke tango toya kosala ba commentaire, il y a de ces personnes o déjà ba mesana na bango ko finga. Je m'excuse na lobakango chaque jour parce que mutu oyo azo finga na public c'est que na ba parents na ye afinga ka bango. Afinga ka penza. Alors, comme d'habitude, to sal analyse na biso concernant titre automoni, concernant miniature na biso bandeko nanga yango to salela lelo analyse na biso na système ya bien. Analyse na bino bandeko nanga boko makana ba commentaire yangai kandenge na lobaka nanga ekokendeka bongo. Donc eza bongo bandeko nanga bino bomesana kofinga bokoya bokofinga
toko effacer ka ba commentaire na bino ba commentaire na bino ekotikala na chaîne na biso te parce que chaîne na biso ezalaka chaîne na bana nzambe toyaka awa te ke non mpona koya kofinga batu to po koya kominimize batu to koya kosalir baréputation ya batu wana ezalaka mosala na biso te mais toyaka parce que bainformation ezalaka tozalaka na posa ya kopartage na bandeko mosusu oyo bazoyeba te nini ezoleka na mokili. Bandeko nanga nakovandaka boye baye kotindela nga bafoto oyo bomona ya mama Olive Lembe. Yango bafoto bayaki kotindela nga balobi Etoilini Nest TV outaki kosala émission moko ya mama Olive. Mais tala degré oyo mobali ya mama Olive Lembe azobetaka ye. Yo mutu oyaka na ba émission oyaka penza kosala ba émission mais tala sikoyo. Bandeko nanga navandaki na lobi nzambe o nini. Navandaki kutu na lembaki na lobi te. Mais émission nanga o na lobaki. Ezalaki ka ndenge ezalaka bandeko nanga na yaki kopesa conseil na yaki kosignale bino makambo nyonso ebele abatuka ndenge bando tuna pona mama Olive makambo nyonso. Na lobi nzoka réalité eza mosusu to ndenge nini na lembaki penza makasi ka ndenge ebele abatu na komona miniature oyo balembaki nga pe na lembaki na niveau moko pas possible. Na lobi te makambo bongo na kovanda nango nga moko te mais avant na kende nango na public ka ndenge toyaka ekozala bien nanu na sala ba recherche nanga na sala ba recherche et après nde tokoyeba ndenge nini tokoya kosala analyse na biso. Sikoyo na ba recherche nanga nde baye kopesa nga ba information nyonso tu. Ba information nyonso bandeko nanga ona lobaka ba information nyonso baye kopesa nga. Avant na kotisa ma information wana nyonso bandeko nanga soki nanu sabona te oyebi ki oza mutu asika s'abonner. Soki nanu osala partage ya video na biso te en tout cas sala partage. Soki nanu otiaki j'aime na yo te en tout cas na osenga na yo kendo otia j'aime na yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga après ba recherche nanga kandingi na salaka ba recherche na ba émission nyonso nde na yaki ko découvrir makambo nyonso tu na poisa. Bandeko nanga ce qui est vrai mama Olive Lembe Kabila aza na ye na libala na ye aza na ye bien très bien même mobali na ye azozwaka soin na ye pas possible. Elle est heureuse dans son mariage. Azata na problème moko te na libala na ye. Biso nyonso surtout ba basi babali ata ba baza na ba relation amoureuse to ebika ke no mosusu eyindaka. Donc c'est tout à fait normal ata ba couple ya ba pasteur minene oto yebaka ke no bango nde ba yebi Bible du début jusqu'à la fin ba yebi de Genèse jusqu'à Apocalypse bango pe mosusu baswanaka toza batu. Mais na makambo mosusu mama Olive Lembe aza na ye très bien na libala na ye. Oyo ba photo oyo bomona ezotambola eza kaka batu o balingaka ko salir. Kande na lobaka batu o bazalaka toujours na posa ya koya ko bebisa réputation ya batu. Eza batu wana nde bazo salaka ba photo oyo bazo sala bango moko basali bisali kabino moko boyebi mutu mosusu akoki kozwa photo ya mutu akomi ko sala ngo ndenge nini a changer forme a changer makambo nyonso tout bino bokanisi ke non eza réalité nzoka eza nango réalité te. Donc photo oyo pe basali yango bongo bandeko nanga mama Olive Lembe aza très bien mobali na ye kutu qui est notre sénateur qui fut notre président bandeko nanga abetaka mwasi na yete kandenge bomonaka ye na gentillesse wana azaka bongo envers mwasi na ye ebele ya bato. Je me rappelle na yaki kosala émission concernant toujours mama Olive Lembe tant de personnes bayaki balobi ke non yango ba ofutaka yo mbongo poko ya koloba biloba loba bandeko nanga nga bafutaka nga mbongo te. Ata ba oto moni na ba émission mosusu kasoki na sali émission mona ka bato komi kokotela bato bazofutaka yo mbongo na osala msala nanga muto afutaka nga te
otoyeba et jamais nakoki kozwa mbongo ya mutu pona koya kosalir baninga mosusu te. Naza mwana nzambe, chaîne na biso eza chaîne bana nzambe. Et puis elo mosusu bandeko nanga toyeba nga en tout cas nakotaka nanga ba bitumba ya batu mosusu te. Nakola bongo te. Soki peut-être yo oza na problème na couple Kabila etali yo moko. Soki oza na problème na couple Tshisekedi etali yo moko. Soki oza na problème na couple soki Bondo etali yo moko. Soki oza na problème na couple Kaseba etali yo moko. Nga na okota makambo na bino te. Donc nakendaka bongo. Alors yango bandeko na nga nazo ya kosala émission. Mama Olive na mobali na ye baza na bango bien. Mobali na ye abetaka ye te. Quel que soit ba rumeur oto yo kaka batu mosusu o atielaka ye ba poison asalaka ye boye asferaka souffrir ye bandeko nanga ezaka biloba loba ya batu. Bomoni biso ba Congolais. Congolais souci na ye mingi alingaka ayebana. Sikoyo koyebana Congolais alingaka ayebana par force. Yango bomonaka batu mosusu bako préférer aya ko salir réputation ya moninga mosusu pour que ye ayebana. Azata kuna te na suka koyebisa yo nini kipe ya yo. Ebele ya batu bazalaka bongo. Yango bomona batu mosusu bazo se permettraka ya koya sur les réseaux sociaux pour na koya ko salir réputation kaka ya couple yo. Bandeko nanga toyebi ke dans la vie mutu na mutu azalaka na mabe na ye, azalaka na malamu na ye. Alors, soki makambo eza il faut que toya kobetela lisolo bandeko nanga tokoya na pete nyonso tobeti lisolo. Ya mabe o na lobaka nanga chaque jour ezalaka nde mafinga soki tokoki kobando yaka na mafinga sur les réseaux sociaux yango eza mabe. Mais na couple oyo ya mama Olive na mobali na ye bandeko nanga selon ba renseignement on a zui, selon ba information o ba pesinga, mama Olive Lembe azana ye très bien. Elle est totalement et encore heureuse dans son mariage. Azata na problème moko te na mariage na ye. Makambu nyonso tu na mariage na ye ezokendaka nango kitoko. Ye na mobali na ye courant ezokende nango bien. Mobali na ye abetaka ye te. Abetaka ye te bandeko nanga selon ba explication tozwa. Mobali na ye abetaka ye te. Makambu nyonso tu ekendaka nango kitoko tolobaka na biso tokos makasi. Bandeko nanga ka ndenge tosalaka ba émission bongo na système moko ya kitoko. Biso tosala ba émission na biso bongo na suka topesaka na biso toli. Toli na biso ya lelo kana cadre ya mibali o babetaka basi. Toye kopesa toli na ba papa. Papa, tango obalaki mwasi na yo. To, eza na ba mosusu aloba ye na balaki ete. Eza ka yaka to vanda. Oui, boza yaka to vanda, mais bo vanda ka ndaku moko. To ba mosusu badakoloba non ezalaki ka zemi wana kutu na planifiaki yango te ezalaki erreur. Mais zemi ekota. Lelo bo vanda esika moko. Mobali azalaka toujours et encore supposé ya ko protégeaka mwasi na ye. Mobali oza wana pona ko protégeaka mwasi na yo. Mobali okoki jamais encore jamais au plus grand jamais ko betaka mwasi na yo. Toyebi ke na monde lelo il y a de ces femmes o balamukaka penza. Ke non lelo peze foka mobali nanga abetanga. Ata soki mobali evite ndenge nini omonaka mwasi nga penza ezaka mobali abetanga. Mais un mari responsable mobali oyo penza rezonaka jamais akoki kobeta mwasi na ye. Jamais mobali akoki kogangela mwasi na ye na miso ya bato. Eza na mibali mosusu bandeko nanga omona ata na feti bobake na mwasi. Mwa erreur ka ya muke omona mobali akomi kogangela mwasi na ye. Mosusu omona kutu mibali mosusu akomi na kofinga mwasi na ye na miso ya bato. Sans kotala bato baza, ba camarade nanga baza, ba camarade ya mwasi nanga baza. Ba papa, soki tozalaka na bizaleli wana, to changer yango. C'est vrai, peut-être ba nenyon so salaka bongo mwasi na yo avandaka. Mais kozala na jour moko, okoki kosalaka ba erreur bongo,
directement mwasi akangi biloko na ye ake. Boyebi basi, biso basi, tolingaka. Si saja kolinga, tolingaka kutu na lobaka keno basi balingaka makasi koleka ta mibali. Mibali nde baprovokaka basi. Me ba o penza bakotaka bamikotisaka na bolingo ezalaka basi. Et puis, batu o bainaka mabe ezalaka biso basi. Mwasi soki alingi yo mingi, tellement osali ye pe mabe mingi. Jour akoina yo bandeko nanga ekozala somo. Ata soki ba muto auti wapi aye kopesa ye conseil akoyoka te. Ata soki ba angelu bakiti. Mwasi soki aini yo, c'est pour du bon. Ezalaka bongo. Alors, ba papa nanga, toyebaka ndenge nini ya ko se comportaka envers basi. Boyebaka tellement ndenge nini ya kozalaka na basi na bino, protégeaka mwasi na yo. Toza batu, kande ina lubaka nanga chaque jour. Soki omoni mwasi na yo sala mabe, koganga, edaka na eloko te. Kobeta, esungaka na eloko te. Me vandisa mwasi na yo, kandenge oyebisaka ye mwa makambo bolingo. Kandenge omonaki ye jour aliboso, ozo betela ye masolo bolingo. Vandisa ye ka bongo, olobi mama omoni makambo ozo sala, eza bien te. Opesi ye penza conseil oteye. Omona ta mwasi soki abando sala makambo na ye mabe, omona penza ako changer, azongeli ko sala makambo ya kitoko. Mosusu vie kendaka bongo me kobeta nde tomonaka mibali mosusu penza azwi mwasi akomi kobeta ye neti mwana muke. Mwasi aza mwana na yo te. Respectaka basi bandeko nanga mibali, to protégeaka pe basi. Tango mwasi azolongwa na famille na ye akomi epai na yo, yo muto bali ye, yo muto zovandaka na ye, omiyebela deja ke non, yonde okomi responsable na ye. Kandenge mwasi azwaka soin ya mobali, ayebi ke ata bango nyonso ba osala, mwasi na mobali ba osala, me omona bazongi na musala peut-être mobali akoti mbala moko surtout biso babantu. Atie a changer bilamba, atie ovanda na salon, azui télécommande, ala komi ko changer na ye ba chaîne. Me omona mwasi na kolemba, akomi kolambela yo biloko kolia. Pourquoi? Parce que eza devoir na ye ya kozwaka soin na yo. Sikoyo, devoir na yo en tant que mobali, eza que non, obando protégeaka mwasi na yo. Protéger pe mwasi na yo. Zala wana popo na mwasi na yo. Koki kozala mobali te ke non, obetaka mwasi na yo. Soki oza na posa ya kobunda, kende na yo obundaka na ba camarades na yo, me mwasi na yo koki kobunda na ye te. Okoki kobeta ye te. Babetaka bana oyo moko boti pona kopesa bango discipline. Me mwasi na yo obeta ye pona nini? Discipline nini olingi opesa mwasi na yo? Ya kobeta. Eza bien te ba papa o bazalaka na bizaleli ya bongo. En tout cas, na osenga na bino bo changer. Je sais que y a de ces papas o déjà bazalaka na ba comportement ya bongo, na ma émission ya bongo ba osilika waloba mwasi azo loba mingi mwasi penza azo loba mingi. Eza ko loba mingi te, mais eza ka toli ndenge to pesaka chez Étoile Nines TV na système moko ya tokos makasi. Bandeko nanga, comme je le disais, ba photo kande bomona na miniature ezo tambola. Ebele ya batu bazoloba keno oyo nde makambo ezolekaka na famille to na ndako ya mama Olive Lembe, mobali na ye kobeta nde kobeta. Bandeko nanga, kandenge na lobaki na ebandeli bandeko nangai, makambo oyo nyonso ezo circuler sur les réseaux sociaux, eza nango lukuta, eza ka photo kandenge batu basalaka bisala sala donc changeaka makambo yango basali pe na photo ya mama Olive Lembe. En réalité, mama Olive Lembe se porte bien. Elle est aussi heureuse dans son mariage. Mobali na ye abetaka yete pe nanu abeta yete. Donc makambo nyonso tu na libala na bango eza nango ok na système moko ya kitoko et encore
kitoko mingi makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode bandekonanga. Soki nano sali partage te na osenga na yo kende osala partage. Soki nanu bandekonanga osabona te na chaîne na biso, en tout cas kende osabone. Soki nano tia commentaire te na pete nyonso na sengi na yo, tia commentaire na yo na système moko ya tokos et encore tokos mingi makasi. Cher Bouchou, bye bye et à la prochaine.